Bandeko na nga napesi bino mbote na Kongo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na ye kosala video pona ko partager makambo oyo Nzambe ateke to partager na bandeko nyonso o bolandaka ngai. Vraiment Nzambe aza na biso to bondela kwete to banda video na biso to bonde na kombo tata mwana pe ya Molimo Santo. Nzambe papa na biso na lola mozesa likolo pe na se ekolo Yesu Masia papa to pesi o merci. Merci papa na souffre de vie o pesi biso ngai na ndeko moko na moka kolanda video o papa to pesi o merci po to Nzambe bikamwa elonga makasi papa kumama na osanjola mana o papa pesi nga makasi ya kofanda devant caméra pona ko partager makambo ona bandeko nyonso balandaka nga Saint-Esprit za na nga Molimo Santo za na nga pe na ndeko moko na moka kolanda video oyo na telemeli onyo seza yote za musika na nga na kombo na Yesu Masia pe na nguya na Molimo Santo to bonde bongo na kombo tata mwana pe ya Molimo Santo amen. Bandeko na ngai mama Deline na pesi bino mbote bandeko nyonso oyo bozo zwata na bino ya kolanda ba video o nazo sala nzamba mona moko na moko nzamba mona bandeko nyonso o botiaki ba commentaire malgré en tout cas tout nde non natangi vraiment ba commentaire ebele te ya pendant 7 jours non natangi pa ba commentaire penza mingi te po tozaki na retraite ya prière vraiment tokotaki 7 jours ya prière ndeka na lobaki biso deja tokoti ngana bato tozala na bango deja tokotaki 7 jours na biso ya mabondeli vraiment pona kobondela kolongola kindoki conscience o batiaki kati na biso tokotaki na mabonde na biso ya 7 jours en tout cas tobondelaki Nzambe asali ya minene tomoni bato musu batémoigner bamoni penda ndenge babeti bango bakache ya Nzambe azwa lokumu ndeko na nga eza bavanti te makambo tosala eza sérieux eza ka yoka nzima pe kota mabondeli o mona o Nzamba kosalela o vraiment nde yango na biso tokotaki mabondeli ngai na bato tozala na bango tokotaki mabondeli na biso 7 jours tobondelaki pona biso moko po Nzambe akangola biso na makambo oyo ezoya tozala épargner tozala na baso na ye tobondelaki bongo Nzambe alongole kindoki conscient kati na biso en tout cas tobondelaki Nzambe asalaki ya minene tina bana tomonaki oyo tokokai komona vraiment Nzambe azwa lokumu mpona ngo pena bandeko nyonso oyo nalobaki te tosala mabondeli ya 7 jours na fin du mois ya janvier tosala yango en tout cas biso na nungana bandeko tokotaki na prière na biso wana tosaki 7 jours na biso tobondelaki ka mpona sujet yango nde na temps wana ya janvier pe tokokota vraiment mabondeli pe na bandeko nyonso oyo tokota mabondeli pe na bandeko nyonso oyo bokokota o bokondima kokota mabondeli elongo na biso ata tokozala ensemble te na kimosuni bandeko tokozala ensemble te mais na molimo tokozala ensemble biso pe tokokota na 7 jours wana pona ko soutenir bino bato o bokokota mabondeli wana na kopesa ndenge ekozalela na programme nyonso ndenge ekozalela na kopesa yango na janvier pona ba o nyonso bondimi kosala prière wana vraiment Nzambe amona bino tozo bondela deja pona bino bato oyo bopesi deja mitema ke bokokota na prière wana Nzambe deja abandi komona bandeko na nga leka kosali ozwika idée ke na okota jeune moko ya 7 jours na janvier Nzambe deja yoki yo Nzambe deja bandi ko préparer yo deja physiquement pe spirituellement Nzambe deja a préparaka bato deja so deja bosali programme ya jeune ezalaka vraiment bongo ezaka vraiment bongo ponga na mona makambo ebele bosali programme à jeune mo bokota après Nzamba comme koloba mino na jeune wana bokota bosala boye na jeune wana ezabwe en tout cas Nzamba zelaka biso totia pa kaka nde ye moko o etikali ye mo Saint-Esprit asunga biso nango en tout cas eza vraiment likamuka esengo makasi Nzambe asunga biso tokota ngo bato nyonso bondimi bokokota bosala jeune wana 7 jours elongo na biso so na elongo na biso na sens ke biso pe toya na jeune na temps wana biso pe toza na jeune et puis toza na kati ya retraite
bino ata oza na ndako na yo oza na o nini me topesaka programme ndenge kezalela na kimosu nde kana lobi boza na bino kuna biso toza pa na biso nde toza na biso wana biso toando bondela nde siko mpona bino mpona biso si tosalaki yango biso tobondelaki nga na bato nango nazala na bango si deja tobondeli mpona biso moko epi tokangolami ndeko tokangolami bokoki koimagine te vraimen nzambe azwa lokumu epi sue na biso eza peke bino mpe bandeko oyo bokokota yango na janvier bokangolama ndeko na ngai koloba te ke mama Deline nga na ndimi na nga te naza nango te oui soki nzambe esa talisa oke esa beta o caché ah là ça va là okoloba ke mama Deline nga na okota na nga te naza sida na caché na nga donc c'est bon on a problème ya toza si na yo mais soki oyebi ke nanu omona signe moko te ke babeta o déjà caché en tout cas kota mabondeli na biso eza opportunité oyo epesameli yo vraiment mpona kokota mabondeli wana mpo nzambe moko alobaki na nga abisoki mwana na nga oyo abotama na bilembo na nga oyo abotama na elembo na nga eza lokwa oyo abotama na étoile na nga oyo aza mwana nzambe oyo nga nayebisaki bino tozobenga 25% oza parmi obotama parmi 25% totikali 23 mpona nini 2% si bazwi bango na monguna satana abeti bango bakashe na ye donc 23 oyo totikali wana yango wana tozoluka ke nzambe asunga biso mingi pe si bazwi za bakashe mingi si bazwi bakashe pe ya nzambe donc mingi pe na bazwi te yango tozobondela kaka po soki ozwi kashe penza okomi sauve makambo ezoya na mokili yo kutu kotala yo te nzambe aza na yo abatela yo na moma oyo bandeko na ngai eza na bato bana nzambe ebele parmi 25% ba nzambe ebele na bazwi kashe ya nzambe te me lokola baetufa saint esprit te kati na bango nzambe azosala kati na bango mpo ata babeti yo kashe ya satan ekolongwa mpo oza rempli na saint esprit eloko ezokanga yo kaka po eloko moko sata tia kati na fo olongola ngo kindoke conscient fo olongola ngo na ebite bato musu boko comprendre bo bangam naza rempli na saint esprit ndenge nini na ke koza suna kindoke conscient kati na nga donc vraiment na ebite soki na okoka ko expliquer bino ngo vraiment po makambo su ezaka moya ko expliquer ngo ezate ozo comprendre te eza makambo moko o esa makana molimo un moment comprendre ngo boye ezate ozo mona donc vraiment bato ozo tambo na obanga nzambe pe ozo bondela na ofoma makasi yeba yango atana nozwi kashe ya nzambe te saint esprit azano soko ozozwa ka kashe te ti lelo po eloko moko o sata semaki kati na yo nano longolaki yango te nano longola te eloko wana kaka ezangi so bokonza likolo o tobenga kindoke conscient eza na bato mosusu kindoke conscient ememele ye kanda soki likambo abondela makasi saint esprit manifestation kitoko mais soki likambo soki asiliki bokamwe o penza ye penza moto azotomboka boye soki asiliki ka afa sumuka bible bina biso soko siliki kolala na kanda te soko siliki koloba maloba mabe te po kanda ekomema yo na kosala lisumu ozalaki na raison mais loko otomboki makasi likola kanda osali lisumu doki eza ta mosusu kindoke consciente oyo eza kati na yo yango nde moto ezomema yo ke osalaka bonfo olongola yango elongwa kati na odo yango ka nde moto ezozanga po babeta o kashe nde tolobaki mosusu ta mosusu kimoyibi abondelaka na ye makasi vraiment abondelaka makasi mais kaka eloko moko ya mokie oyo ezokoakize ye yango tozobondela pena elongwa kati na bato donc mais yo oyo oza mwana nzambe otambola na obanga nzambe to obondelaka yeba yango le bazomeka kobeta okasha monguna ezosimba te po saint esprit azaka kati na yo avant babeta okashe ya monguna esimba fo oyo etufe saint esprit complètement nalobelaka mingi likambo ba niveau spirituel likambo ba niveau ndenge tomataka ba niveau nde tozalaka doki na ndenge pe ya bakashe je crois que eza na nzambe azokolinga yo atteindre niveau moko spirituel moko po ozwa kashe siko niveau ozala no saint esprit mais
ozoko matisa penda puissance ya Saint-Esprit makasi te kati non. Po soki puissance ya Saint-Esprit ekomi makasi na niveau o ba betelo caché, nzamba kotinda ba beta o caché wana, ba ange bakoya ba beti o caché wana, ndenge toyoki na Apocalypse ezali bakobeta batu bakache ya nzambe. Ozomona donc vraiment likamba bakache bozwango sérieux bandeko nanga ezaka te na lamuki mbamuna nzolo bya likamba bakache po na moni yango pi nzamba lobi nanga albi soki mwana nga koti mabonde moko ya makasi ba o babotama na bilembo na so akoti bonde mo makasi nga nzambe na kwa na beti caché do ngelo bake mabonde o moko makasi okokota ekomatisa au niveau spirituel na yo o na puissance spirituelle ya makasi ya likolo nde ekomi na niveau o nzambe akoki kotiake abeta o caché na ye yango biso tozomema bato babondela na 7 jours wana nzambe akosala vraiment kozela te 7 jours oyo koya lobi to lobi okuna kozela te oyo kako no to lobela kota yango ndeko nanga mwasi ndeko mbali en tout cas nzambe akosala minene kati na bomoi na yo nena loba na retraite na biso tozalaki eza na bato msunza batalisi pe amoni pende ba ekobeta epe caché wana do ba témoignage ya li penda ke amoni ba bete caché musuku tatalika na kitalata bazomona caché na mbunde caché mo yango bobo donc c'est ça nzambe azo sala vraiment na bana na ye et puis eza na ndeko mso abenga nga lobi ke mama Deline na mona ki mais dès na yoki mamba caché pa na ole asiko après na lali na moni na bondeli esili na moni mutu mo akoti abike ndamba tindi abetanga caché akoma 11 asala boyazo musaboye bande konange lo na koloba omoni ba mamsusu l'air yo okomi na connaissance ya makambo moko boye okomi ko bondela pona yango monguna satana siliki akomi ko luka welela ko beta o caché na ye mais ko bange loko te ndeko nanga ko banga te yo tambwaka na obanga nzambe pe bondelaka ata ba yebele bakango na makasi babeta o caché na bango ekokota na nzoto na yo te po nzoto na yo oza rempli na Saint-Esprit oza rempli na Saint-Esprit Saint-Esprit aza kati no akofanda te na caché totanga on Apocalypse avant ba beto caché fo yo nanu o étouffé non Saint-Esprit aza kati na yo soki o étouffé Saint-Esprit aza kati no nde caché ke kota na nzoto na yo mais soki o étouffé Saint-Esprit te caché ya munguna pardon 666 ekota te po o étouffé Saint-Esprit te po Saint-Esprit na caché ya munguna baomi bale bako habiter na corps moko te bakofanda na kati ya nzoto moko te eza vraiment ekefanda te donc ata baye oloti na opena monguna ya beti o ba 6 na mbunzu yo so olamuki bondela loba non na ndime ote wana eza anga te wana eza identité na nga te nga na mwana nzambe na tambola na obanga nzambe po nzambe alobaki na nga na beglise ebele bazobeta bana nzambe bakache baoya babeti o kache 6 leka ba olongola loboko kachon pe wu elongwe leka ba beto leka ba olongola kachon so longwa ozomona doki caché wana lo bazomona ke mutu aza na caché nzambe te balimba beta caché na ba mais lokolo za na Saint-Esprit kati na yo doki Saint-Esprit o aza kati no azaka na posa nguya sikoyo etondisama okoma na niveau moko boye spirituel o ba beta o caché wana bandeko nanga yango na ko rater occasion o ya 7 jours ote pona to longola kindoki est conscient oyo eza na ba vie ya batu. Donc c'est ça. Yango ilo na ina lobake to banga na bisote ato lotindo to baebe to caché yebaki ya mabe e fanda te. O malamu yo moko lobande kwana na pambo nzambe pona e abile na pese longi nanga bandi ko betanga caché wana bifuna koma 11 na mbunzu nao. Caché neza ni 11 ni soke loko nini mais to ebite mais eza vraiment je crois que eza bien te mais ndekwana lobia bandi ko bondela makila na yesu azobela makila na yesu ti basisa eko beta ngwana nde après abandi su ko bondela binzambe so eza caché na ogwa de mais so eza mungune ko fanda te ndeko na ko luka mindondo te ko na benga ba passer ba bondela pona nga po ba betinga caché mabe soko za na Saint-Esprit caché ya munguna satana 666 elongwa ate nzamba baki so esi ba beti mutu yango esili pona elibela elongwa ate
ato bingi base na nzambe ebele ba elongwa te mais so babeti o caché ona so bakuti Saint Esprit kati non aza étouffé te ekolongwa yango moko efanda te le babeti o caché ona le ka ba osisa eumela te wu elongwe nango po ekuta Saint Esprit kati na yo évitez mambo so bozo comprendre vraiment malamu nzamba fongola vraiment batu mayele bo comprendre makambo opo ekomi tambo monguna satana pa luka kosala batu baje nzomona aluka kosala oje kokota na je na ete so babeti o caché ke fanda te biso nyonso seke babeta biso ba caché mais lokoto etufaki na biso Saint Esprit te efanda kite tina ta nzambe ile ramona kikete siko sava okomi na niveau ya spiritualité oyo nga na linga kinde ayaki abeta ki caché na e osomona donc komi tika te o nga kutu na monde si babeti nga caché te koloba bonte yo kota mabondeli oye bango na mabondeli o a 7 jours oye bango na mabondeli o a 7 jours so peza trop tard po na yo na mabondeli a 7 jours oye bango bandeko nanga ok bon to kende na oto ntolobela lelo naina loba nini naina loba na video ono loba ya kindoki ya makila na loba ya kindoki ya makila po tobosa na mingi atale tobondela tobosa kindoki ya makila eza plus grave koleka kindoki ya conscient bandeko nanga kindoki ya makila eza plus grave koleka kindoki ya makila avant to kenda ngo na otela bino video moko awa nzamba malamu bandeko na ngai na bandi kolobela likambo oyo ya bakache na mbunzu pa poleri na monaki yango nanu esalamela ngai na 2019 fin 2019 to début 2020 nde na lobaka nde na mona yango explication nango pena mingi nazwaki yango apres ile nzamba azolobela mamambu ya bakache azo expliquer nga bonde na ki kozwa explication nango nde na comprendre ki peke batu bana nzambe bana besoin ya caché oyo ozomona nde nzambe pa lobaki ke soki mwana nga komi akoti mabonde mo makasi donge ba soko komi na niveau moko boye na prière no bonde liti na niveau mo soko bandeko ebele malheureusement bandeko ebele basala ba jeune ya ba 21 jours ba 40 jours mais mabonde na bango emataka te na yebisa bino vérité mabonde la bato ebele basala ba jeune na 21 jours 40 jours emataka nango te yango omonaka osalaka jeune na 21 jours ba mari de nuit batikaka o te ozaka ba mari de nuit ba femme de nuit le butu nyonso so semaine moko bien semaine elandi akoya po nini mabondeli na yo emataka nango te yango na bato oto okota na bino je na 7 jours na bandi da koyebisa bino ke lere ozobondela lere ozosisa mabonde no fo sisa yango na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo santu deja wana bato adeli télévision toyebi yango deja je crois na rappeler ka bino fo kosisa na kolinga te 7 jours no nyonso osali sacrifice no olete ala primba la moko ba mabondeli na emata nango te bakanga yo mabondeli na yo kolinga bongo te donc bato ebele bosala ba jeune ba 7 jours ba 21 jours ba 3 jours ya sec voire même bolia te bomela te nazo ko apprendre bino ke emata kite sala oyo ya 7 jours oyo ekomata soko landi ndenge tozo yebisa ok osala vraiment nga na kote la bino video oyo na kamwe ndeko moka tindeli nga na tali on kaka lelo ndeko moka tindeli nga ya papa na biso ale moloto alobela makamba bakache oyo bandeko na nga alobela makamba bakache oyo yango nzamba za vraiment malamu non Saint Esprit aza malamu nzamba yebisa nga na 2021 le nengana sa video na le 6 avril na lobi mamba papa Simon Kimbangu nzamba yebisa kinga lobi ke Adeline osali bien do ngolobela mamba papa Simon Kimbangu soki alemo loto akufa kite lelo le 21 oyo anga kolobela mamba ya papa Simon Kimbangu donne ko comprendre ngo nzamba ko sakate tala makambo oyo yazo révéler nga lelo papa alemo loto sa lobango 8 ans passés, vidéo où écota 8 ans passés, il y a Eden. Non, puis c'est non na suka, pour non puis c'est non côté. C'est non puis c'est non c'est quoi boki ma boki landango. Non puis c'est non na suka bo landango mubima. Nga non c'est non ka parti ndambo o ya lobela ki makamba ba caché bande konanga. Alobele mamba ba caché to yo kai nzamba malamu. Oui bile Nathalie on le londe komo atindele nga yango, le Nathalie yango na bi wow.
akomi nga mama Delini nalandi video no lobi ya bakashi tala papa de moloto alobaka mpe na Eden atinde nga video yango nzamba pambolo esika ozali nalandi on kaka lelo malgré otindaki omoi mikoyo toleka mais lokwa nazali na accès na nini te yango nalandi on kaka lelo yango bandeko bakommentaire kutu mpe na tangi no mpe bakommentaire te nzamba apesa temps na kotanga bakommentaire oyo bato batie epuis nini nazalaki na bamessage taka 7 jours mobimba okotaka WhatsApp te donc itala siko ba message etondaki nga ebele eza bato mosusu botina ba message ti lelo non na répondre te soki botai bomo apeta mosusu mpe non natali yango te mpona nini ki naza tellement na ba message ebele me nango pe ka temps na otala yango problème te nde non totala message oyo lelo toyoka papa le moloto ndenge azoloba toyoka ye ndenge azoloba na Eden na opesa bino na suka ye. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis content que nous nous retrouvions encore aujourd'hui. Nazali na esengo po ete tokuta lisulelo pour continuer le travail qu'on a commencé ensemble. Pour toko ba mosalo to bandaki elongo. C'est ici qu'on a commencé ce travail. Ah wande to Don Eden non tu la bino ka parti oyo boyoka ndenge alobeli mambo bakashe mpo bocomprendre ke mama Delini mambo azoloba ezowutaka apa na ye te. Le diable est en débandade dans ce pays. Dis-moi que le feu est en train de brûler dans ce pays. Dis-moi, ou plutôt les anges de Dieu sont descendus au milieu de nous pour prendre le contrôle de ce pays. Ce que Dieu a commencé avec nous, Dieu continuera avec nous. Jusqu'à ce qu'on en arrive à vivre la délivrance de cette nation. Alléluia. Alléluia. La fois passée, nous avons reçu la pensée de Dieu. Un message qui était assez triste. Parce que Dieu a décidé de frapper. Dieu a dit, je vais frapper. Croyez-moi, il frappera. Il y a des choses qui se passent dans ce pays où vous avez l'impression de ne rien voir ni de ne rien comprendre. L'Éternel est en train de bouger les paramètres. Il est en train de bouger les paramètres. Parce qu'il est en train d'établir son règne dans cette nation. Bientôt quelque chose va se passer. Parce que ce qui viendra ne sera pas le résultat du diable qui vient déranger. Mais ce sera la main de Dieu qui remet de l'ordre. Alléluia. Yango na ezoyebisa bino ke bomoni na Congo wana nzambe aza na contrôle ya makambo nyonso oyo ezoleka na Congo bandeko nanga ana contrôle ya nyonso po yango alobaki omoi monguna satana alinga kotangisa makila na Congo epi ndenge azolinga kosala penda oyo etangi deja ebele na Congo etangi deja ebele na Congo nzambe atikaki na ye po ayebaki pourquoi po vraiment esalaki po biso matoluka ye na bosolo nyonso yango wana nzambe apermetaki mpe makambo oyo esamba na Congo wana esalama me na temps oyo akomi na contrôle ya makambo na Congo wana bato monguna satana na bato ne baa na posa basala biso bakongolais mabe ebele na kati ya Congo wana me nzambe loko azotinda biso tobondela yango wana soki tomoni ke mabe moko esami na Congo ebele yebake bato bakufi ebele eza volonté ya nzambe mpona yebisaka bino ke bato mabe na Congo bakolongwa bakozala lisusu te na temps oyo ezoya bato mabe na Congo bakozala lisusu te nayebi te soki bakolimwa to bakufa donc nayebi te nzambe aolongola bato akobama mabe na Congo ndenge nini akolongola bango na liwa to baolimwa bakoyi mpe kolimwa bandeko na nga bakoyi mpe kolimwa bato mabe na kati ya Congo tolamuki kaka na ntongo moko tomoni bato mabe balamuki te balimwe baza lisusu te oyo bato baotika wana baza kaka
bato ya nzambe na yebi te wana esalama wana biso si tozongi Congo ou bien wana biso non tozongi Congo te wana na yebi te mena na monaka esalama biso to mizongela Congo tozongi déjà Congo à l'après bato mabe baozala sute na Congo baolimwa baozala te totikalaka biso ka bato ya nzambe ndere na nzambe ebandi wana oyo roi akoya roi ya nzambe akozala na Congo roi ya nzambe akozala na Congo wana kozala rempli na Saint-Esprit wana sikoyo makambo ebandi oke to continue papa na biso ale moloto ndenge alobi likamba bakashe donc mutu oyo aza na kashe te na Congo aozala te nzambe alongoli na Congo biso toza libanda oyo nzambe aobeta biso bakashe nde tozonga Congo tofanda na kati ya Congo wana nde mokili ekobanda na makambo mosusu natia to continue. Et quand tu as parlé dans le livre de Ézéchiel la fois passée, vous et nous avions tous frémi. Je vois que chacun de vous, là où il était en train de frémir au-dedans de lui. Parce que le message était très fort. Tu as renouvelé sa pensée encore. Il dit rien ne m'arrêtera. Je frapperai. Mais pendant que nous nous approchons de lui, tu ouvres une brèche par sa grâce. Il envoie des anges de la destruction pour dire il y a ceux sur qui vous devez placer la marque de distinction. Ceux qui vont échapper au carnage. Alléluia. Parce que lorsque la frappe de Dieu va descendre et que l'ange de la destruction sera en train de marcher, si vous rencontrez sur son chemin et que vous avez la marque de distinction, il vous mettra simplement à côté parce que vous n'êtes pas concerné. Continuera le massacre. Je ne sais pas très bien comment cela va commencer, mais je sais que nous allons vivre ces choses. Alléluia. Pour que les nouvelles choses arrivent, il faut que les anciennes choses passent. C'est pourquoi la Bible dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses Eden Osokiza 40e édition comme ça bolanda mobimba boyoki makamba lobi Ezekiel a ngana landa ki onte yon nzamba zanzambe papa le moloto alobango 8 ans passé ke nzamba ko longola bato bazangi bilembo na ye na Congo a longola bango na Congo ba o bazana bilembo nzambe te ba longola na Congo ngape siko na bandi ko confirmer binon to komi na temps yango ya lobaki yango 8 ans passé abina yebite soki ekobanda ndenge nini soki esamela ndenge nini biso sko ba o tozo vivre makambango déjà toza nano na bomo ebo tozo vivre yango tozo loba yango ba o bozo kokaka ko comprendre makambo te na yebite pona nini vraiment est-ce que boza vraiment ya nzambe ou bien ndeni pourquoi bokoka ko comprendre te makambo oyo nazoloba na ba video o bana nzambe bazo comprendre yango gloire à Dieu donc yango moni nangaki na loba na bino ke en tout cas makambo eza sérieux makambo ba caché oyo faut ko linga kozwa yango il faut koza molende tant ya distraction c'est le qui tant tout ça là qui makambo nyonso to kokai ko sala c'est le qui za tant occasion auto o epesa meli biso kozela te nanu obanda ko souffrir kanda nzambe e ya obandi ko kima ki mobandi ko souffrir makasi oza na cachete moza mwana nzambe eza bien te de yon lelo na ina lobela na video oyo kindoki to lobela kindoki conscient to lobela ngo mais na kindoki eza conscient mais tozo lobela kindoki ya makila te lona na lobela kindoki ya makila bande konanga na mukie ona ebi pona kindoki ya makila bande konanga kindoki ya makila eza ya solo eza na bato musu na mukili o bana nzambe bazana kindoki na makila na bango eza na kindoki bande konanga
yango na le tozobondela mpona kolongola kindoki ya conscient kati na biso tolobaka mpe kindoki ya makila mpe elongwa nzambe esukula makila na nga na makila na yesu masiya esukula makila na nga kindoki ya conscient oyo eza na makila na nga elongwa fo kolobaka yango bandeko na ngai ozomona nga na koyebisa bino moke nayebi tro te si kindoki ya makila me na koyebisa bino oyo nga na mona na ndenge nini namonelaki yango ezalaki ndenge nini mpo bocomprendre ke kindoki ya makila ezali mpe ekangolamaka ozomona ekangolamaka donc parmi biso bana 25% biso bana oyo totikali 23 donc toza bato oyo toza na nzambe soki kindoki ya makila eza kati na biso ekobika ekolongwa na kobetela bino nga nde nayebeli yango ezalaka ndenge ezalaka période moko boye nazalaki na camarade moko boye na 2018 nazalaki connaissance na sere moko boye tobanda kosolane très bien période wana tokutana neka na mosala mpe tokomi kosolane bien ye mpe akomi koya na ndako na nga mpe nakomi kokende na ndako na ye ezalaka mokolo mosusu nakende na ndako na ye boye tofandi tosolaka masolo ya nzambe antuka azali sere moko tobanda vraiment kopartage mingi makambo ya nzambe vraiment tobanda kopartage na ye makambo ya nzambe nde tosola boye ayebisi nga alobi ade omoni mwana nga oyo na batelaka ye makasi vraiment na batelaka ye makasi vraiment nalingaka kute moto apesa eloko ata so azokende klasi na bondelaka makasi vraiment mpona protection na ye nzambe aprotege makasi mpo mwana oyo azalaka na kindoki na makila na ye babiti koloba boye abie makila ne eza na kindoki ngabi non na bandi koseka ngabi makila nde eza na kindoki alobi wi makila mwana nge eza na kindoki ngabi koma sa aza ndoki abiti aza ndoki te me lokola makila ne eza na kindoki soki kaka bapesi eloko moke mbala moko ta akomi ndoki makasi doki yango wana nabatelaka ye mpo papa na ye aza ndoki lokola papa na ye oyo nabotani mobali oyo nabotani mwana oyo aza na misala mabe makasi nzambe atalisanga aza na misala mabe sikoyo lokola nabotaki na ye mwana yango siko nayebi ke mwana oyo mpe aza na makila na ye donc ye mpe aza na kindoki na makila na ye soki kaka baactive yango kaka nde baactive kaka kindoki ezozanga kaka baactive yango mpo akoma kolia bato koboma bato nga bia bon antuka nasekaki makasi bandeko na nga nakrete nde na oseka nga bi non nayokama antuka ezaki mpe no nayokango te no nayoka te ke kindoki ezala na makila nde nga sikoyo antuka esekisa ye nga na kate na oseka nde sikoyo na ezongi na ndako boye après je crois quelques jours nakotika na YouTube nde tokotaka boye namoni paster moko azoteya si kindoki ya makila kindoki ya makila nga binalanda ngo nanu mpo nayokaki kamaradi na ngana alobai mwana aza kindoki ya makila epuis aexplikaki nga boye alobi ke kindoki ya makila soki papa na to mama no aza ndoki wana seke na makila no mpe eza na kindoki soki kaka okutana moto moko aza ndoki active yango mbamo okomi ndoki nde aexplikaki nga alobi na nga ke nga siko nayebisi nga na bisi c'est comme ça biso tokozala bandoki biso futa ozala bandoki mpo ndeti biso ndeti nga nabotama na papa ndoki te mama ndoki te me koko azalaki ndoki koko moko abota mama azalaki ndoki sikoyo siki nga naza lokwa nga naza makila na ye siki nga naza ndoki pe abi ote baba papa na mama nga na bime papa na mama ngo pe siki bazwaki kindoki ya koko ya mama na bango siko mama ngo pe doki na makila nga ka yango wana ka siki biso to bandoki yango wana siko na yesaki eke eza fo moto akozala na kindoki na makila na ye te mpo abotami na papa oyo aza ndoki na ndimi te omwa kutu papa aza ndoki mama aza ndoki me baboti mosali na nzambe mo makasi me kolobaki aza na makila oyo te fo azwa délivrance mpo na makila na ye boyeboye antuka nga na ndimaki na nga yango te bandeko na nga lia siko nalandi sikoyo omwa mobali wana azobea mpe kindoki ya makila abandi kolobea kindoki ezalaka na makila boyeboye aexplikaki mosu mpe nde nabosani me aexplikaki kaka kindoki mpe ezala na makila nde mamo nga mpe nabangaki nga nabi seigneur makila wana nasola na nzambe so nabondeli vraimen namonaka antuka nzambe arevelanga makambo nzambe boye me tellement kaka eloko yango kaka eza kaka nga naza sensible ya koloba ke eloko ekokotisa motu bokonzi ya likolo te fo natala yango vraimen estce nakoza mpo bokonzi ya likolo eza eloko oyo tolengelaka biso nyonso
o tozo lenge lo nga na yebaki ke mwana nzambe fa lenge la ke eloko moko te kabola ye na nzambe ozo mona siko lenga na yoki bongo na bi donc nakota mabondeli pona bondela sope kindoki ya makilango ezate problème te sope ezali na bondela kaka kamona bilobi pourquoi nzamba isanga te so nazaki ndoki na makila ke na bondela na mais problème te nga bio lokwa nga na yoki yango nga na obondela bandeko na nga nakotaki mabondeli ya 3 jours nakotaki mabondeli ya 3 jours na bondeli nga binzambe longola nga kindoki ya makila pona yoki ke mutu abotami na baparent ya kindoki makila na ye eza akobeba eza na kindoki yango na nga nazomona peke koko na nga na yebi ba o na yebi te mais koko na nga na yebi o abota mama na nga azaki na kindoki siko lokola azaki ndoki nga pe naza makila na ye donc nazomona ke seke nga pe kindoki na makila na nga eza na kindoki kololongola nga makila petola makila na nga makila na yesu masi ekote sukola makila na nga kindoki nalingi kindoki te na makila na nga ntuka na bondelaki bandeko na nga pendant 3 jours mpona kolongola kindoki na makila na nga o nayebaki na nga te yango moni mambo na oloba nokoloba te ke nga na ndoki te nga nasala yango na bondela nga binzambe so mpe naza na kindoki ya conscient longola so mpe kindoki kaka nyonso longola kaka so mpe kindoki wana na 2018 so na bosante ezali na 2018 na bondeli mpe na binzambe en tout cas priere nange ezalaki mpona vraiment kindoki ya makila longola mpona yebaki ke koko na nga azalaki na misala mabe nde nakotaki priere na 3 jours eleki nango mpe esili moni bajene mosusu ezala kosikoti jene mabondeli mo makasi 3 to 7 jours to combien de jours okoti pendant que temps ya prière wana ta mosusu nzambe aoloba eloko mpenza te ya grave ya makasi mais sikoyo ekosila apres yango obandi komona baresultat ya makambo ya prière na yo mingimingi ezalaka bongo ekoleka je crois 2 semaines eleki 2 semaines le nabondelaki mpona kindoki ya makila wana nzambe alongolaka kindoki ya makila bolimbisi nde naye komona mokolo mosusu nalala boye nase retrouve nazokende na nzela nde kana yebisa bino baesprit na biso etambulaka la yo olali esprit na yo ebimi mpe ebandi kotambula tolobela mpe mambo nyonso nzambe apesi temps donc namonaki ke nazotambula na nzela ezalaki esprit na nga mpo nga nalalai na mbetu nga alali na nga esprit na nga ebimi ezotambula nango etambula esprit na biso ebimaka ezotambula nango me bandoki nde mutu babimaka na esprit na bango na volonté na bango mpona koke esala mabe wana toyebi yango biso bato tolandaka Adeline télévision toza babebe spirituel te mpona kota na modindo aexplike maka mosusu nde bandeko na nga namoni ngai nazotambola na nzela kotambola na nzela nde naye kokutana na ndeko moko boye wana te nakutani na ndeko yango wana boni ade bien boni oke wapi nga bia nokebeta tu tobetaka mpe batuni esprit nzambe nga bite nakebeta tu keke pa ya bia nga mpe naobeta tu tokutani don esprit nga na esprit na nga na esprit ya ndeko wana nakutani na ndeko wana nde apres tobandi okende nga na ye tobandi kokende besprit ekutanaka mpe besprit ekutanaka tobandi koke tosolola ndemba moko namona bato moko basali mulongo bato ebele basali mulongo nde basali mulongo apres namoni ndako moko ya kitoko basali mulongo nde titi mulongo wana eke molai mpenza nde ti baoke kota ndeti na ndako wana ndako wango ezalaki lokola hôpital ezali lokola hôpital na hôpital wana bakoma kitoko vraimen bakoma wana vérification de sang bakomaki wana vérification de sang vérification du sang ngabi vérification du sang elingi eloba nini nazosola sikoyo na ndeko wana oyo tokutanaki na ye kabitala kuna bato basali na mulongo na ndoyi ta bato basali mulongo bazokende wapi moya bien na yebi te na tanga nga bitanga kuna bakomi vérification du sang vérification du sang donc bato bazoya ko vérifier makila na bango
bazwa ko vérifier makila na bango awa ngabi ko vérifier makila dossier que eza lokwa check up to bengaka ngabi se ke baki baisala check up basala ngo na makila check up basala ngo na makila pona ko vérifier makila ya mutu ngati ko na bisenga na bi ngapende na liboye tension moko ematanga basenganga obi bandeko nanga moko malgré na molimo n'esprit babenga oni na esprit mais raisonnement na yo ekozaka ndengo raisonna pe mona kibomoto e arriva na makambo ebele kaka ndengo raisonna na kibomoto n'esprit na ope ozo raisonner bongo yango moni na kibomoto foto za na connaissance moko boye so za na connaissance na kibomoto e pesa pe esprit na yo ezala makasi même misusu esprit na ye eza makasi za na connaissance mon esprit mais azo communiquer na kibomoto te na kibomoto azo koka kozala makasi te moi pe okola makasi na mamba ya molimo ezate ozomona do esenga kape na kibomoto za na connaissance moko siko na kibomoto boy na esprit na nga na bandi koloba nga na bi ngai nde na liawa nazaka problème attention nde nazaka problème attention emoke matanga mataka ba médecin batinda nga chaque année na ke kosalisa check up chaque année na salisa check up batala check up eza lokwa babendo makila mais la makila na bakosala examen général na makila o bango bakobenda batinda nga na ke salisa mu lokola na moni bakomi vérification du sang dona kende ba ke vérifier pe makila na nga batala soki ekoki ozala na problème mbamo ndeko to kutana ki na ye alobi si c'est comme ça ngai pe na profiter pe na kende pe basala nga check up biso to benga ki yango check up poni na kibomoto boto yebaki check up na yebi check up na memi onti na molimo nde na lobi ke fo basala check up nde après tomona nga siko na bandi ko baende po mulongo eza mulai bande ko nga même fois na lota ndoto so na loti ndoto ane kutani kana mulongo na bayaka mulongo eleki mulai po mulongo ngo ezo kende te donc etelema bato mwa pa balemba na mulongo banda bakota na mulongo wana menga siko mwa kana obai mais soki na décider kana ke kota kana mulongo leka na tiaka kaka loko nanga na mulongo wana mbamo babenga akombo nanga donc eza makambo moko donc nzambe ka ndenga saila kango na ebite so elakisi nini mais en tout cas so na et puis babenga akombo nanga et puis bato nyonso fu balekisanga funa leka naza mo babi yaza prioritaire donc nzambe azwa lokumu mpona ngo azwa lokumu ye moka yebi pourquoi donc mena nazobaye sikoyo ngabi mulungu mulai boye zokende pe te boye ngabi tokota nanu nayebi mutu oyo tokutana na ye tokota na nino na mulongo bandeko nanga kokota na kotika na mulongo nga liboso ye na nsima ngabe tokota no totala soki ewumeli tobima so tokende kala ndeka na koti na mulongo boye nayoka kuna babengi Adeline Nganzi babenga na nzo bolekisanga babenga bato nyonso esika bazaki mwa moso aza na ngolu ye mteka sikoyo biso banda toya awa totelema bane na bane babenga biso te biso banda toya totelema awa babenga biso te po toke vérifier makila mais ye tala ye kasiko babengi bolekisanga babengi na komi ana na guichet bandeko boyoka na komi na guichet nde na yebisi bato na guichet na kuti bango bainfirmier balati pembe balataki bani na pembe bani ka bainfirmier balata ya pembe nde siko na yebisi bango na bi mais na ye awa po lokola badina ngo ko vérifier makila na yo nga na bière na ye po na moni bakomi awa vérification du sang ya mwana na ye ko vérifier pe makila na nga bango babi problème meyate awa ba vérifier ka makila nga bioke problème te moko badina nga basali nga fiche badina nga na kota na kina salle d'attente bandeko nanga sikumba munga na lobio nanga na bina yipi na muntu naza nga moko te naza na muntu naza na ye bambo babi benga ya
benga aya lokola zana yo aya bamuna bengi yaka ye palekia na ye bayambi pe ye basele pe fishi nga na koti na salle d'attente bandeko na nga le na koti na salle d'attente ne kitoko ande mwa salle d'attente na kuti pe tala bato be na salle d'attente na fanda doso bayambi ba koti so na salle d'attente do na koti na salle d'attente na fandi pe na kuti pe kiti moko wana na fandi then na fandi na otala pe bato so ebele anakati boye mbamo pe ndeko oyo wana nga pe na benga kiana batinde pe na salle d'attente aye pe pembe na nga afandi lera afandi ona boye na mona ka infirmier mususu abimi na porte wana abengi bamoko ka adeli na ngandi monga bien ngai le na temi bato nyonso balaki na babi biso kutoyaki kala banote bakote biso na salle d'attente atisko tozela ka me ya ye kasi ko babengi ye bobo ngapi nga na zela te nga babenga nga kabu na oyebisa bango ndemba moko na koti wana bandeko na moni ba infirmier mibale bazwinga bakotisinga na kati le na koti na kati na moni kulwa moko mulai kulwa moko kitoko baporti ezalaki na kulwa na kaka nde tomona ba hôpital mais hôpital wana na ebite hôpital ni na mokilo na compare yango na hôpital wana nde na koti wana bakoti nga siko na chambre moko wana na chambre na koti tala bapareil ebele na chambre ngo balalisi nga siko na mbetu balalisi nga na mbetu boye nde sika ezalaka na hôpital na bambetu ka nde hôpital mais wana kitoko vraiment na osepele do na lali wana kola na lali bandeko na nga hôpital ya molimo ezali hôpital ya molimo eza pena ba pareil ebele ko imaginer te nga na kota hôpital on ba lebele hôpital wana na mona ka vraiment eza vraiment kitoko ndi après sikoyo do wana ezaki lokwa laboratoire ndi sikoyo na koti wana na salle wana ba pareil ebele ba moko bazwi ba mimo batitenga na nzoto Muso bemba talo mutema batiaka ba biloko moboye batete wana ba steak moko boye batete wana epina basinge keke bato wana mibale basali ngango batete ngango na nzoto ndembana moko na komi komona tio moko boye ezoleka na tio moko eleki ti ezoleka na makila na nga noma makila na nga ya rouge lekana na pareil wana zomona mona ondenge ezolekana chu de appareil penze ezoleka nde après ekosala papa epeli nini moko epeli boye epesi très bien nde tete boye ya vert do ilo moko muntu nde tokomande eloko soki esimile etaka ebimisi félicitation vert ebimi très bien mo boye ebimi epesi vert pa l'air epesi vert nde après bato mibale bazali nanga babeti mabo babia félicitations makila no eza propre makila no eza salité te eza bien ngana bien bon ngona kanisa kindenge tension moko matanga makile ko za satervite makila no eza kitoko eza na problème moko te komi tungisa mate makila wana kutu bande konanga malgré na ezaki na esprit mais na bande ko yeba te ke eza prière onga no sala pona kindoki ya makila wana jusque là na bande ko yeba te ndisiko ba yisinga kaki makila na yo eza bien félicitations wana problème makila te boy en tout cas bien donc moi salité mon kaka to mona ina emona na kina machine mais machine oyo so izo contrôler makila no pe ekuti salité muke esukula kango en tout cas na pe balobaki na ba be ekuta ki salité muka muke esukuli yango mbala moko donc ozana makila kitoko komitungisa matenga bi merci vraiment na ndima kite mba moko na kiti wana mba mo balobi na nga benga muto bozana e nde na bimia na bengi ndeko wana oto zaki na ibisi kende kokota babi kende kokota loko ozana nga fo okota na ibisi nga na bi nga kutu na humilité pas même 5 minutes makila na nga pe bimi bien en tout cas nga kutu na za mo ba problème attention yo za na problème attention te c'est que makila no wumi anango te makila no pe bima bientôt bima tokende ndeko na koti bandeko na nga banda ndeko na kotaki zela ndeko na so bima te zela ndeko na so bima te nde
ngana bi non ngana sali ka 5 minutes ndeni ya zo sala ba minutes ebele bo ba heure ebele bo na wumela ki na ebite so na wumela ki combien de temps na zela ki wana ndena ekokota ngana na kotiti na chambre wana o ngana bimaki o yakota ki na monya zate o ya zate nga bakena e wapi fali batala makila na e a bakena e wapi bande kolana komokota na ba chambre nyonso na mona ki na kulwa wana na komi kokota so na koti bona foni mutazate me ba pareil na okuta kuna ya sorti na sorti ba pareil moko do mo ba chambre ki toko do yu moko zo kama me lokwa na zo luka kaka muto na zo luka nde papa na ke kokota na chambre mona kuta mutu wana bande konanga na kuta ye lokola papier na kuta ye afandi se bo na kiti ata makolo boye maboko boye afanda na kiti mo loko ebonga afanda azal pale doki pale afanda ka boye qu'est-ce que nous avons ben nzambi nangi basali oni azolo belo côté pale mona ba infirmière mi bale ba koti oui côté li nini abatu ba kota to côté ni biba mangana bi koma mutu ngana yakine bokomisi eboye po ni bokomisi mutu boye pona nini bango babina ma yakotala nde moko balakisi nga kantine moko boye balongoli makila bande konanga makila nezaki salite moko doki na iso somo tala makila babitala makile huti katine makila na nyonso ezaki akobeba kana bia babi makila nyonso ezaki akobeba do yango no monike to longoli nyonso na zo se no nzambe na likolo tema mam na oloba na bino abi yango no monike baribe singa yango monike to longoli makila nyonso o ezaki na nzoto na ye to longoli makila nyonso ngana bi mami bongo si bomona balongola mutu makila nyonso na nzoto ne muta oviva ndeni bolongoli mutu makila ta muta tika li pale azobe loko teta ndega fandi lokola papier kaka mama biti tozo tia siko makila ya bien tozo tia siko makila bien ngana bibino boloba na nga pareil wane sukula ka makila poni bosukula ki yango ka te babite appareil wane ezakara ya test ezo sala kaka test so batala so makila ya mabe mais loko ezo tester et so ekuti ka salte mo muke elongolaka mais so ekuti salte makasi yango ko longola te il faut to kende na usko na chambre muso to ye bandenga ko traiter yo pona ko longola salite wana siko ye moi ko to na pareil esukule makila ezate po makila nyonso ezaki akobeba ata makila muke ya bien zala kite tozaki oblige ya koya na ye awa po tolongola ye makila nyonso totia mosu asikanga biti bosali mabe esa kobika esa kobongama mo babimisinga bima e daye bato bakota te nde babimisinga wana bazongisinga na salle d'attente na komo tambola ka na salle d'attente nde ezala motu so oza na motu aza na eta mo critique okomo tambola mofande ya te na otambola nga maso na yebaki ngam na memaki muta bato awa ngam na memaki muta bato na kutene na nzela na memi awa ngam na tanga ki place wana ngai pe pourquoi na memaki na bandi koloba bongo nde na mukuse na mona kakale na mona boye infirmier moka benginga akotinga na kulwa wana ndalobi na nga tala mutu oyo yaki na ye wana akomi propre bazongise makila kitoko makila na ye ebongi makila nezaki très sale penda yango basukuli yango bazongisi komisi siko makila kitoko ta yona na musiko na musika bazoya na ye bande konanga siko le wana na omona bato oyo nga banamona ba infirmier bakomi na bango ba ange na mapapu bakomi na peau céleste bakomi kitoko kosepela mutu wana kaka ye moko azoya alataki ka bilamba normal nde katolataka bolimbisi mais tout autour wana baporte wana nyonso ekomi na baange ebele kokonte bango te mapapu ezosalaka boye baobeta maboko ndeko wana bazoya na ye nga esika nazali na bi wow bozandi baange bino nde bosala na hôpital bino nde bozosanje bato makila
nde babi makila oyo ezalaki makila kindoki. Makila oyo ezalaki ange moko soko azalaki pembeni na nda bando explike nga balobi na nga makila na ezalaki ya kindoki. Makila na ezalaki ya kindoki. Do yolia royaki makila no ezalaki ya kindoki te. Yango wana omoni ebimaki bien. Me ye makila na ebimi ya kindoki yango tolongoli nyonso. Tolongoli nyonso totie siko makila ya bien. Makila ya bien nde totie. Nde babeti maboko ezalaki esengo bazoya na ye na gwa nyonso. Esengo bazobeta maboko ezalaki vraiment atmosphère échanger na hôpital wana. Esika na ye komona pe anga na bi wow. Hôpital ya ndeni bazo changer bato makila kindoki. Bazo tia makila ya bien. Na sepela ki bandeko na nga na ye kolamuka boye. Ndoto nange suka ki place wana. Nde na ye ba ange bakomo yamba sikoyo ndeko wana o ba changer ki makila bakomo ko yambe ba opese ba félicitation. Ba opese pa félicitation. Nde après na ye ki kolamuka nga bi wow. Ou ndoto ni na loti nde na ye ko comprendre. Piye na nga na sala ki po na makambu ya kindoki ya makila. Na ye ko comprendre ki nazaki na kindoki ya makila te. Pardon, bolimbi sikoskoso ya. Donc na ye ko comprendre ki nazaki na kindoki ya makila te. Donc Nzambe atalisaki ngai kaka pona yeba ke eza na bato o bazaka na kindoki ya makila. Et puis kindoki ya makila bakango Nzambe akangolaka yango ekangola maka. Ekangola maka. Siko na koyebisa bino kindoki ya makila par rapport ya mwa mukende na comprendre yango wana na lobi o nyonso na mona o ndenge ezalaki. Elo na ye ko comprendre na kindoki ya makila yona lobaki eza plus grave koleka muto aza na kindoki ya conscient. Po kindoki ya makila ezalaka kindoki moko euti na famille. Boko obota madizi bana tata mo mama mo mais 2 personnes to 3 baza na kindoki na makila na ba mpona nini ubia mutu moko kaka pona nini na nde selon wana nga nde na comprendre ngo na éviter so pe mutu mususu aza na explication mususu ya kindoki ya makila ko pe ko pesa biso wana o nga na expliquer bino ok faut ko bondela kolongola ngo po elongwa na façon nyonso ato yebino ntendenga na loba na yebeli on penda te ezaka travaka ndeni mais nde na comprendre kindoki ya makila ezali eloko moko basala kango mingi bato oyo babotama banda bakoko batiaki na libota nyonso mwana nyonso ya liboso to mwana suka to mwana mibale to mwana 5e to ya 4e to mwana oya katikati akozala mukonzi na monde na bango na mabe azala mukonzi to roi to reine na monde na bango wana nde basala ba cérémonie wana le mwana botami basali ba cérémonie le mwana abotami na bondela pona ndeko moko boye nde Nzambe atalisaka ngai période mona bando bondela pona ndeko mo azaki na ba problème mo bitumba mo makasi nde Nzambe atalisi nga lobike il faut abondela makasi po le azaka mwana muke basalaka cérémonie basaka cérémonie mo le azaka bébé batiaka ke yendenga azawana akozala chef soki na ndenge ya butu akozala mukonzi na ndenge ya butu balatisaka deja elamba ya kibokonzi balatisaka deja elamba ya kibokonzi ebande kozelaka so akomi na temps moko ezala active kibokonzi ne ya butu mais ekomaki na temps na te ayaki daya na bonzambe akomaki kosambela yango moni kibokonzi wana bapesa ye ebundisaka ye ezobundisa ye donc aza na besoin ya délivrance alongola elamba ya kibokonzi o balatisaki ye nasi bo comprendre aza besoin de délivrance pa longola elamba kibokonzi o balatisaki ye donc ndenge wana na omona ke ya makila eza bongo donc batongo déjà na makila po wana babi déjà ke mwana o akobotama na mwana boye na nini boye abanda chaque génération na génération oyo mwana yenteli muta kozala roi wana mwana boye do baza wana bayebi ndenge ezalelaka wana mwa muke ona kokai ko expliquer na kindoki ya makila mais biso toyeba yango te
biso problème na biso eza tobondela nzambe akangola kindoki ya makila kati na biso ozomona do tobondela nzambe alongola lela nzambe loba nzambe yokelangama nalingi te nazanga bokonzi na yo papa na mpasi nyonso nga na moni na mokili oyo nalingi te nazanga bokonzi na yo longola nga kindoki ya makila sukula makila na nga na makila na Yesu